passer à Moïse Mbiye na grandeur wazala nango na oignon surtout bato apesara comme respect jamais akoka qui réagir de la sorte pour ekitisi éliminer à la qui si preuve ya immaturité Mike Kalamba a PC mon Congo bika occupé été Mike Kalamba azam taba BST non il va faire comprendre bateau nano asala ba BST mais tout monde a Moïse Mbiye après nina marabna ye na Elian tout monde asala ba culte asala culte oyo abwa kila batu ba jeton abwa kila Elian ba jeton zawadi ayebanaité na Congo lelo nde totanga komona ye par rapport à l'équipe mbeni ya frère Mike Kalamba ye ebandino lobi ki azana ba mitakala ya ba pasteur ebele la fille ana zemi ya frère Mike Kalamba zakawa baba so baba tout mo batu baya bango ba abusa ba bebisa trop yo ne ya boye azuda emilia so azuda fimbo déjà batu ba bebisa ba TV lelo eza ba sakari ba baba swe. Mes chers internautes, bonjour, bonsoir, parce que dans cette émission Oyo et Comédie Bino, émission où ils aura toujours présenté na humble serviteur na Bino Prince Luamba, Oyo Bopesa na Kombo ya Paul Mukendi ya presse en ligne na Zaona pour nous la Bino Musala na Ndela ya chaîne na Bino Feza RDC TV, Bo s'abonner massivement beaucoup zala. Jamais déçu vraiment là, na zomona derrière caméra na zomona réalisateur wa Simbi Makambo Jacques Kanangila, vraiment merci na cordon, merci na Bino tout vraiment émission lelo on a salé fort ya Bino Dayo Junior Dayo Mobutu autres années la plateau autres matin il y a qu'on soit par rapport à l'actualité ba news zo kota mambe belezo bimara para basala nzambe vraiment toujours baté nini ezoleka basala nzambe vraiment bomona ki crise oyo Mike Kalamba ya salaki après crise wana to moni marambo susu ya ba vidéo ebimi marambo susu ya yena pasteur Mbiye mama majabu mambe beleza wana nini ezoleka na basali ya nzambe yango na zui confrère na ngai to zwata ya koswane merci na Rosaline Graté ya remercier Pepe Chico mannequin ya Château Rouge ta ko na Château Rouge a tombé bébé Chico mannequin pe merci na balobi masananga Priskabola Mungala vraiment place aux Ali na Brésil pe balobi agence ya sur agence ya Kitoko balobi ya héritier Poma les grands Kisimbi na Château Rouge na Ri Ernestine Château Rouge na Ri Ernestine héritier Poma les grands Kisimbi balobi obtelelo lobi bazui otie le lobby na Kitasa bazui koli Kitasa matadi Lubumbashi et pas arrêté pour les grands qui simbipe balobi ya babi mazolo ngambeti na poche motemba tayu masamba la grande dame na moni bongo Bruno Teka papa na Gaël na Paris Bruno Teka papa na Gaël na Paris pe Adricha motomètre Beba Zibeba merci Adricha motomètre Beba Zibeba merci tout ça bon on a Junior Dayo Mobutu vraiment sali. Oui, bonjour, Prince Luamba, lobby moro leader, bon, on so, oui, tel la analyse, journaliste à ma cassure à Kangi Feza TV, la chaîne à Bisso, ya mère na Bisso, Bella Dinganga, chaîne sur Sansina, c'est pour moi, Paris. Ce qu'au Amérique Mobimba, dans l'agence à Moko. Quand il est venu tout ça, Junior Dayo Mobutu, le on a notre ébi marambo belé commis, toujours en moi ciment, tout le monde qui moi problème comment qui entre frère Mike Kalamba, pasteur Mike Kalamba, n'a passé Moïse Mbiye par rapport à ma diabu, que oya na ngai yo akenda boina yanga moko contrat na bandaka, mambe belé bimaino wana toujours en moi ciment par rapport à ma monolobini par rapport à ma na condamné plus pasteur Moïse Mbiye parce que balobara bien ceux qui libanga les ndeke chakoro sekate oyo pasteur Moïse Mbiye romo sala romo sekalibanga les ndeke pour ye chaku mongolope libanga ozoye donc c'est qui peine ndeke donc ndeke pe sekaye donc pour moi à la qui si prévia immaturité excusez-moi le terme passer à Moïse Mbiye na grandeur wazala nango na oignon surtout bato apesara comme respect jamais akoka qui réagir de la sorte pour ekitisi éliminer prévaner tout le monde même passer à Moïse Mbiye abiki occupé était apeseka mu Congo
plutôt, excusez-moi. Mike Kalamba a PC mon Kongabi qui a occupé, c'est-à-dire que abîmé mon quai, pas passer à Mike Kalamba. Parce que mon papa va compte rendre surtout na cher, denga fanda qui azolo ba papa ma mbuya ma job magando masqué, pas tout va comprendre. Gardons des rankines morbo, on a CP la T. Et ça nango, wase kwa loba kenon ba otang sanga, ba futa mine enfin ma lignité na zwa. Donc on peut ça me touper cop morbo, no c'est plano tozo yima na opé mpanzi. Et ça nango, muninga oui, au pesaki cop, biso to yebité entre parenthèses so pesaki cop. So pesaki cop problème a été, madja boulelo récise. Peut-être so ba pesaki Moïse Mbi et pe cop en opé tam so pe ingeza la en plaire le rôle à o Mike Kalamba ya na ngoti. On peut atteindre Moïse Moïse Mbi a zappé na tante tous églises, mon bébé belé. Mais frère pasteur Mike Kalamba pe ya na pe a pe na église. A pe na marambo encadre a pe batou. A marambo o ebele salara. Tout le monde qui est en cheval entre États-Unis. Tout quand on a dossier le lobby à tout le monde vidéo qui circulent sur internet ou bazo même pasteur Mike Kalamba il va côté na ambulance tout ça mais ça ba tumso bazo ba non ils a tournage à clip mso bazo baton azo créer base tout ça par rapport à wana puis mso bazo confirmer que non oui à ça qui vraiment crise natala ki ndeko na ngai papi mboma abia sola ki na moko ya famille a confirmé que non que Mike Kalamba il a qui vraiment crise à ça qui mais moi ça va mais bah tout ça non ils a tournage à clip tout ça non pour moi il faut tout à l'ara par rapport à la personnalité kilo moni balé bazara presque ndé moko pasteur Mike Kalamba à une église pasteur Moïse Mbi à une église pasteur Mike Kalamba à chanteur à Imberanzamba musicien chrétien pasteur Moïse Mbi et Pépé musicien chrétien c'est bazara ndé moko mais ce que tant on différencier par rapport à niveau dans ce monde qui na sens ka nyonso na sens ka nini matiti nyonso tu andunda te wana matiti wapi matiti mais wana olia ope ba lia raté tu vois na sens moi bongo bino nyonso tout boza ba pasteur ngo baliaka te na sens que bino nyonso bo ba pasteur bo ba chantre mais mutu na mutu ana ba ndenge na ya mimama ngamnaye par rapport à pasteur Mike Kalamba azam to ba BST non linga faire comprendre bateau nanu asala ba BST préval tu vois donc ozaki ex-femme ya frère pasteur na biso Mike Kalamba Peniel. Donc tout le monde a fini ça ba live à luka ba buzz à luka ba nini mais tout le monde a place moroté au pasteur Mike Kalamba a répondu ba PC bana tout le monde ba publier ba papier oyo kuna mundele a pesaka autre ya bana ke bana ba omisko na maboko ya nini super. Non, et ça sagesse, par rapport à Batou Oyo, comprendre maramouté. Le message n'est pas passé en silence. On a sali communication. Dans cette communication, au monde aboye, et ça est important que muta loba pour t'en comprendre et l'eau ni à lobby. À partir de geste, à partir de silence naïe, à partir de mise sous surtout et repasser message. Tu vois. Donc pour te dire que frère Mike Kalamba alam tababuste mais tout le monde a Moïse Mbi après nina maramna yé na Eliane tout le monde a sala ba culte a sala culte oyo a bois kila batu ba jeton a bois kila Eliane ba jeton tout le monde a ngobisonyo surtout aujourd'hui oui to ko encourager ngote aza pasteur aza chantre de Dieu lelo Mike Kalamba azoko isama parce que ako découvrir on a sima qui non dia boyeza qui j'ai moro boye oyo na une petite wana zawadi a préparer qui donc il na dossier na par rapport aux autres donc ils a qui coup monter ya zawadi selon ne na comprendre maintenant coup monter wana zawadi na roloba en quelque sorte, elle était mal entourée. Elle était donc Narolo Banini, Ezagi Nambatu Oyo Nduriye Naerer. Nan tatapo totally live à tatapo na sarato la bisonyo surtout Oyo ala muta comprendre que non ya tatapo muta jouer na ba jewana ba salje ti aki aussi mi sape zawadi tout yo o sur na zawadi o luki o contacter zawadi fiana Oyo ye a Autriche elle a besoin à ça la featuring
Mike Kalambai. Bon, aza mwasi aza na ba sentiment na ye. Ndaza boye a moi mkinga côté na Instagram na ye na te ba photo na ye a moi na ana 25 ans. Atoko ko 25 ans kaka na mingité. Donc ba âge mo pekara $500 $1500 na nenga mabete $1500 ya mki. To landi même ba audio te maramwanzambe Europe ça peut mutunyo surtout te chance ya pembeni na yo po bosali lo mo po na lokumu ya nzambe ye ayebaki nani frère Mike Kalambai ayebaki zawadi te zawadi ya luki a contacter ti ya ko benga proche ya nanyo ya pasteur Mike Kalambai ti nande lelo bakutani na pasteur Mike Kalambai lelo a pc chance pas seulement fait ba yemba il fallait aussi encadrer zawadi ayebana été na Congo lelo nde totanga kombo na ye par rapport à l'équipe pembeni ya frère Mike Kalambai soki alekana ye pembeni ya frère Mike Kalambai te tonga to yeba zawadi une certaine zawadi te tonga to yeba été mais aujourd'hui le rôle à l'équipe pembeni ya pasteur Mike Kalambai yango moni lelo ba doit mo citer pe kombo na ye mais elle était mal entourée batu ba endure na erreur ba kosi. Donc, bah, si tata po na âge na ye, oza na maram na yo tata po na habité musala na ye, pour na ngape na condamné pe zawadi pe 100% pété. Selon na landi ba maramango histoire ngo eza tata po lelo s'occuper frère Mike Kalambai assemblée lelo bona TV. Que lelo à côté de l'hôpital, lelo comme qui va s'envoyer ya par-ci par là ba vidéo ebima, c'est par rapport ya tata po lelo a joué qui net moi sale coup a ça jouer net moi sale coup mo boyer awa lobby aya lobby. Nani? O masque comment pour? Te zawadi kombo ni tata nani? Te tata po ba tutu ba bi tata po. Te Pauline. Oh, mais nabi mère na biso bela dinganga yebi. Ayebi ton na lo babon ayebi po ya za muta internet. Pauline. Comme ne akata sko tata po aza tokolo ba aza mutu moko boye asala ba live na Instagram. Yesko asala na YouTube te mais asala na Instagram. Et puis par tala maramolo baki ye e bandilino lobby ki azana ba mitakala ya ba pasteur ebele. Pourquoi l'intention nini abiye batu batina ki ba marambo ebele. Donc au moins que muta provoquer lo moro boy tanga yoki par rapport ya mère moro boye atindela ki soki ndeko na biso mo ya mwasi ndeko moso ya mwasi boye ka ya ba YouTube atindela ki audio moro boye mère wana bengiye abise ke non ndia boye fi moro boye auta Australie aya na kin ngana mona e trop na frère nani koni nani frère biso ayemba banzemba ba mawa na mususwana bongolu ya nzambe de lekingo nani koni ya nani frère bola mwanzambe elekebele Michel Bakenda abi na mona pemi na mona fia na pemi na Michel Bakenda mais intention na ezaki akoesa bango na frère Mike Kalambai. Aujourd'hui en tant que yo salake nani azui yango nani tata po wana o a jouer na salle kwana azui yango atindeli frère Mike Kalambai atindeli bato surtout ce qu'on arrêta déjà maramdae salamaki déjà akwesa maki déjà pembe akwesa maki déjà nanano na zawadi ayo surtout kadia ke ba vidéo déjà ebimaki déjà po yefiana oui a Rosa na ba kuna ya préparaki mais ndeza boye et lo moko boye soki kendaki na silence to tata po wana signalaki nanité peut-être ngé comme boye te parce que là pardon on a non donc eza kutu Moïse Mbie na ndenge mabete to longolé na nini wana eza yete mutu a jouer na kuana donc eza eloko moko ezaki préparer ye moko zawadi donc azaki na ba ni na ye intention na ye ayakin basa featuring na nani et puis c'est une femme mariée a otaki Australie a fouti ba mbongo ayo pesa frère Mike Kalambai mbongo après wana ekomi mabolingo. Nous condamnons vraiment les lois basales en Zambie, les lois qu'on a ba légèreté. Au monika sier moro boya oti so wapi mbala moko okwesami. Au monika fi moro boya oti wapi azana ba la na yeto oti poto to nini azaka kitoko okwesami. Les lois to moni frère Mike Kalambai na metu na chambre na ye. Et ça li pena soni yango au moni lelo passer Mike Kalambai lelo
toi mosusu aosi retrouver na bahôpital asatandaki te elekeli ye parce que na oyo aye na peniel tomoni na bavideo te ki na kati ya chambre frère na ya alali frère makalamba alali boye na boye tomoni na yango te tobandaka kaka koyoka boye boye moto akala boye maintenant totika bamoni lo te mais la fille Zawadi oyo aza femme mariée aolongwe kuna na Australie aye kin oye kin et puis oui okwesi mutu waza mosala nzambe waza passer okwesi ye et puis obandi ko filmer au moment où alali sko imaginer tant soupé azaki dans ma relation o ezaki sérieuse pasteur Mike Kalamba nzambe ya ba sœur na biso. Est-ce que la sœur a couché qui peine na Michel Bakenda? C'est vidéo pesali. Vidéo ezate mais accouché qui moi je t'apprends qu'il a couché qui mais il y a un moni qui a sali comparaison abi que a préféré Kutu Mutakala a préféré Mutakala ya passer Mike Kalamba qui oyo ya Michel Bakenda donc a se retrouver était pas Michel Bakenda donc ayo se retrouver pas frère Mike Kalamba peut-être na ba charme nae peut-être na bolenge nae parce que frère Mike Kalamba comme nae boye aza pena mobali ala mobali te Michel Bakenda azani mobali mais la fille est moko selon baba sentiment na yabi qui a s'y retrouver parce que tant ayaki azaki contact le bosso na contact ya Michel Bakenda et ça que on a tricage à tata po non yé moko la fille tata po siko ayo jouer na nini tant ayo ki message je sais pas si je me fais comprendre tant ayo ki message avant tant la fille a quitté kin et ça là que nani mère mo bazapé na Autriche ndesco atindi voice a contacter ba chroniqueuse mo boka ya ba internet longtemps a combonité a contacter bango pour afinga la fille afinga Karine Mokonzi sko aza grand prêtre mère ya YouTube comprendre a grand prêtre mère à YouTube yem to contrôler YouTube to yem to gérer YouTube sko majesco ba biso ba oyo sko ba pesi biso la chance to travailler to sala na bani na ba chez Mokonzi wana te na linga na rappeler batu na mbo ya tanga kombo ya la fille parce que afingaka asatarara na la baronne ye mère wana ya Autriche atindi audio que la fille aza na émission moko boye azolinga ya kwesa Michel Bakenda na Mike Kalamba sko a contacter sko yo la fille wana o afingara grand prêtre mère ya YouTube Karine Mokonzi yo ça que la fille sikoyo azu audio wana atindeli tata po o biso tuto yebi ki aza youtubeuse asala ba émission na ye critique pe moi batu be so besika tata po à partir Instagram même YouTube c'est dépend na magul maramo yebi ngote nga landi histoire na landi paramètre maramnyo so tundingi banda qui na comprendre mais ce que par rapport à explication à tata po j'ai compris que yem ta jouer na salle kwana ye tant yoki audio wana ya mère wana aluki a contacté directement Mike Kalamba azali na reta azu prochement ya Mike Kalamba skoyo abandio expliquer proche wana Mike Kalamba wana par rapport ya ayeba position ya frère Mike Kalamba en même temps tellement que kuna ndozo azali na moi retard ba sur la vraiment pas non ba sur la pas vraiment régulièrement nesco ayo contacter la fille Zawadi alors contacter la fille Zawadi pour comme la fille wana itanga maki Zawadi aza artiste ayembara déjà parti à Australie soko na Instagram na ye au mona ne ayembara na majabu pe ayaki abeti a presté pe abeti pe moi ba quelques nini excusez-moi abeti pe quelques nini concerts quelques prestations pas et ça que tant on a contacté la fille Zawadi ndeko mo sur la sko na Zawadi wana tata po amo sur na Zawadi tant on sur na Zawadi akomo lukia sko asali ba piège sko place au Zawadi ayo panza na siko amo expliquer ce que était d'ailleurs kutu wana reta na kushaki déjà deux fois dans les 8 entre les 13 les 8 na les 13 des dates wana premier jour ba kushaki so na voiture na frère Mike Kalamba et deuxième jour est-ce qu'on a parlé automoni ba vidéo wana papa yesko lié la fille tellement qu'il a qui s'acheter à ba vidéo wana ba bilo wana so atini la tata po sko imaginez yo so yo za une intention ya mabete pourquoi koluka ko capturer nga na so la na boye mais non capturer ba message na on software
Vous comprenez? Parce que lorsque la fille a eu comprendre que tata pour en saler bagé, ça gêne place à Romoluka à supprimer ce que bah message, bah vidéo, bah bilan surtout trop tard déjà, il y a déjà tata pour déjà à zoï d'abord bilan surtout. Ce que place tata pour ayo zo bah biloko ayo tin là frère Mike Alambay. Ce que place au to moni na ba vidéo ndé place frère Mike Alambay ba solo là na la fille na yo ki ba vidéo moro boyo publier ba nini no publier nga eza nini. Et puis donc biloko moi bon ba question tourner wana ndé place la fille a comment tâtonner. Donc azaki tonner à mon que frère Mike Alambay ayo apprendre babilo wana nyon surtout place mission et bebaki place mission nyon surtout échoué ya Zawadi. Mais lelo toka soi-disant la fille a la zemi ya nanyo ya frère Mike Alambay. Donc place c'est ça la passi et ça la mawa vraiment très cher ami. Muta lobby que aza prêtre ya robo malibala na pour na frère Mike Alambay yé pour na Yesu si na eza que ba yemba na frère nani Mike Alambay. Donc aza prêtre ya robo malibala pour ba yemba na frère Mike Alambay so il faut ba bongisa parce que frère Mike Alambay vu que ayo yoka audio wana nande ayo yoka ba vidéo ba nini tout ça ba capti wana ne place ayo kata contrat wana. Donc ibimi le rôle là qui aya qui pour ça tom sope la fille aya qui na ye asali ne ba sentiment na yo bika ko bimana star de salarati obima certain soit ndolo taï bani blom mutabi ki après ya bo malibala taka mobile asala nyonso tout pour naye atake kimia sombara nyonso apesipe mbongo pour voir ça featuring mais les lorsque la fille après ya boya mobile wana pour kaka basa la featuring na Mike Alambay. Donc ya ta la route mabe wana ta ko vidéo te ya besoin que basa featuring na frère Mike Alambay. C'est bon mais frère Mike Alambay nyonso pour nga ya participer mawa par rapport ya ba jeune frère Mike Alambay non comprendre parce que non jeune peut-être que kola na ye ninga zalaka peut-être na yebité mais selon nga tant sous salaire ba vite ya mona ba loba il faut luka ko sala vie avant l'âge s'il faut mela ba diamba meli diamba bon atini ba tuté ba mela diamba s'il faut mela ba diamba ba shimbo ko landa basi même basi andumba ko sala yango il faut sala yango avant l'âge parce que les loso comme na ba engagement moko boyo bali to sali boye ba posa neza sauter o comme na posa ki ozana mwasi na yo donc au moins que ba posa na nyo surtout libanda na tina monter. Donc pour nga ezaki frère Mike Alambay peut-être na ko condamner côté wana peut-être azwara tenter ya ça ba mamsusu prévenir à surtout qu'il a Eliane ou bala Eliane avant ou Eliane azali nanu donc maturité azali na prêteté ya libala Monica moi c'est moi qui toko kaka akake tinande Peniel plutôt excusez-moi Peniel et puis les lots moni à part wana toyoka par-ci par-là mais so eza bongo vraiment na condamné yango frère Mike Alambay étant qu'un homme de Dieu jamais à Rosa n'a pas laissé aller bongo Monica moi simba la mon sami c'est pas vraiment digne d'être étant qu'un homme de Dieu il y a ça la bilo wana il faut un esprit dur les lots pour n'engager non senga aluka asenga pena bolimbisi devant tout le monde frère Mike Alambay asenga bolimbisi akende akota susu bama bondela mata même ngomba po nzamba longole ba posa wana yaza mosale a pasteur aye bangonde batera biso bangonde balakisa biso bible kende baloba fouiller l'impudicité impudicité ba résistarate bilom soto sala to kwesa maota raki ya nga pona tamobo soit pona gagner lo mobo ba tupe ba mona te ba comprendre pe te tika nde mona pe basi na biso ba kwesa mata msuna ba msala utinde mwasi aya sala place mobo to place mobo akwesa pa bige mobali na ye oyeba na été lo mora vite fait si malé mettons so comme habitude pour nga vraiment frère Mike Alambay il faut luka kotsa qui Saint-Esprit sous makasi comprendre pour biso netinga ne na boya ma bilom susu na ba passage nanga ya bilom su na comprenant que ata eyende ni na uluka na éviter mais ce que ye musala nzambe est-ce que ye musala nzambe donc il faut azala na bonzambe makasi alongola no posa misuni nanu ba posa ya nzoto donc il ça là vraiment bien. OK, c'est bon, merci Junior Dayo to kangi côté wana pour les actualités bimi pe na biso Zakari baba Zwembanga danger au bataki na problème na ndeko na Eliezer Tambwe honorable Eliezer Tambwe Zakari pena mona ga lobi ko samba
que na mona ya Kinshasa bani tout ça abengi ba avocat ba avocat bana ba soda ba ya bani tout ça et les airs o aya Kinshasa les airs no sama ko gagner les airs mais l'autre money première fois na mona voilà, donc pour te dire que au monde aboye au monde tambo discuter tambo soit na moto ya maloba ki bazwa mokano na kanda te to kolukate ki ofinga moto to sala réaction mo bona sia kanda lelo Zakari Bababa soit par rapport ya ndeko Eliezer Zakari Bababa soit a PZT par rapport ndeko Eliezer Zakari Bababa soit ne azabo jamais à voyager avion morobo na mama Olive parce que lelo moga babi mbo na mboga na ba continent ngwa lelo malgré tout mon a fachi ala na pouvoir mais to bato ba dominer makasi koleka kutu ba fachi ba mama Denise bazali donc bazali o metu biso tout oyebi ke raïs ndabo ti lelo peser makasi ya muto tsele manga te toyebi ke ba mère na biso mère Olive Lembe ninga zabo même ba Jeannette Kabila ba honorable Jeannette Kabila ndi bazabo ba pesa makasi biso tout abana kinto yebi Maman Denise jamais oya na ninga mabete na ninga kana expliquer jamais oya beta maman Olive manga banini par rapport ya grandeur to bi ke muto peser makasi na balance na ba mboka oyo za maman Olive Lembe to mona ba ndeko Eliezer ba mata avion moko na ba maman Olive o comprendre te komata mais par rapport ndenge ndeko Eliezer azala na maman Olive ya ndenge tende tamsu Zakari azala na maman série ba série parce que ba série ngana le vini bisa OK et puis maramo na lo bana bi ba talanga ba série lelo Zakari Bababa soit ba peser même balance te na ndeko Eliezer na ndenge mabete même na popularité moi so ba bimi awa muto abeta muninga film mangeya lo ba ke film muto abeta muninga film makasi ya ndeko Eliezer na ndenge mabete ba préférer plus ndeko Eliezer que Zakari Bababa soit Zakari Bababa soit ba tout monde ba baya bango ba abusa ba bebisa trop comprends ba bebisa trop donc muto apese confiance aux athées muto lande aux athées soki lelo senga pardon par rapport ya balance oyo nani ndenge azali ndenge peser ndeko Eliezer tu vois ya ba bilom so ya ba coaching eleki tam so na ndenge ba dossier na ndenge ba bureau te yo sala mabe banini kende senga mninga pardon so a besoin maramo elala so mambo pardon ba Babi le pardon c'est une puissance qui libère. Pour na biso awa eza pona ko ba humilier yo. Nda boye azu da humiliation, azu da fimbo déjà. Azu da fimbo. Mais c'est une puissance qui libère. Batali au Seigneur pardon to limbisio. Une faute donc avouer à moi c'est pardonner. Donc au Seigneur da pardon to limbisio moi ndambo. Mais ndenga indus nini to tali lopegaka. Ba dimne opeko. C'est ça. Donc il faut qu'on bara Zakari Bababa se baba tout monde ba déconara trop. Ba décona trop ba bébé ça ba TV lelo ils ba Zakari Bababa se. Tout le monde ba guerre na bango na ba Chabani Gabi Chabani waza président nani déjà Congo. Tout le monde ba guerre na yé na l'honorable Serge Kaembe. Biso tout total ba TV ba siana tout na ba TV pour biso to kola bien. To kola bien singa ba oyo to kola bien o apena na TV na ya mnene na parler la na ba vie bani ba o lande ba mamnyo surtout comprendre pour vous dire que to landa ba histoire nyo surtout ya guerre na yende nga finga Gabi Chabani oyo kuta reponaite pour kuta sala elorote mais pour na ilo mo bo aleki bando finga Gabi Chabani OK kwa leki non na mbongo parce que Chabani record aleki non zakle non na mbongo ti lelo Gabi Chabani ti lelo si lelo na nenga mabete ti lelo Chabani record aleki na nyo na mbongo même Serge Kaembe o a salsa ni na munene festival a munene o na ntomsu zakatira ça ya linga la facile ne wana ga linga facile ne o père futa rapé batute wana o bat balongwara chaque année bat balongwara tu vois donc il faut comprendre que non dia boye rosa no mtambanga mais ngasko esala nga pasi poye ala mwana soda nga oyo ya beta mbanga ke afana na kan banini bilo mwa bona kan kokolo biso père na biso père wa botinga lilo na poto ape mwana botami na kan kokolo wana raza mwana ya soldat biso to ba koko ba soldat
to les gars na ba discipline moko bo autant sous Zakari baba so azo fingi sa lelo ba soda bana ba soda pour une éducation naie donc abi malone mutu moko bo azara bien formé te azara bien éduqué te wana ya ba propos nanga donc ça n'engage que moi. OK, vraiment basuka pour na émission oyo. Voilà, donc je vais remercier bateau tout bas soutenaranga namoni mère nanga bela dinganga balobi moi ça mwindo donc baziwa pichi et puis babi pas seulement mwindo mo boya te que son deni mwindo mo pena naturel aux une taille aux une mongo donc ça qui peut peser ko donc là aux sous n'habite ba entreprise ya na ba entreprise pour de ba série na ba mais on ressentit que ba maison d'habillement ba car ba nini ba voyage par-ci par-là vraiment félicitations na mère na nga sorta la nga bela dinganga pour na lia pe ba mbongo na la taper bilamba na yo pe na otina wana ah junior les na maison boyzo boy donc vraiment wana ko toi na pena na vraiment reconnaissant. Et puis je vois noir mais beau balobi tonton prince Tokozo balobi l'honorable yemba tara fallait yembaraye chaque album fallait yembaraye honorable prince Tokozo vraiment mon vieux noir mais beau balobi agent sera moko au senti sur bato na boire bato bana ba entreprise ba bela dinganga bana ba entreprise ba tonton prince Tokozo l'honorable bana ba agent Minene Canada kin Canada donc Kimia shipping agent sera moko ya sûr oyo au santé ba ke otindi pe koli pe komi otindi lar pe komi le ronyo surtout et puis je vois mère nanga soutenir nga tout moment tika nga te balobi mère na biso moko civil oke babolinga bandicapé ye pe za na entreprise ya na ONG mobimba oyo et dara ba handicapé nga o mobutu ata yo so ebisika merde boy ah mais na besoin ta moi 5 € mon boy on so les gars lobby na agence boy kende ba pe $60 sko biso sko to ko pera ba ta bongo mère biso Sylvie Loké ba bolingo handicapé merci na nyos to sala ponanga malgré na bi ba te belé pour janvier vraiment donc ezaki année mon boy 2022 plutôt ezaki année moi ba attaque moi maigrissement moi ba problème belé mais to s'en sortir na bateau to na bango vraiment merci na yo les loro les gars na Feza TV Feza TV Feza RDC TV vraiment combo on a habité je sens un problème na PC na profite pe na PC mère na Feza RDC babi grand prêtre mère depuis Paris wana yepi ba yemba Feza RDC babi on est toujours ensemble. Merci Nabato tout au Balingaranga numéro nanga plus de 143 85 132 88 90 plus de 143 85 132 88 90 Nabi Bolandanga tout à l'heure déjà chez Karine Mokonzi la baronne hein donc chez Mokonzi kuna donc place Marambo et Pesama Bolandanga kuna tout à l'heure. C'est bon. Comme vraiment na sukaya émission na biso